tindelanga numéro ya Liza parce que oyo komoke mabe mama tindelinga numéro ya Liza botika ye afinga ko répondre no yete tika ya finga na ye tika ya finga ngai déjà internet c'est zuango ba comme dia ko commenter ngala ko lela masuzi te boyina boyi internet c'est zuango comme dia ko finga nga donc mi balu Liza o ngala pekisa ye abala chance na kanga pona boya ina ba lesbienne yango na ba chance ngala kanga yango na pona o pekisa je ba lesbienne ba chance ngala kanga inde yango wana peut-être solo ba monde ngwana push mobiliser bananga na bona zoina aja 17 ans til lo laksa mobali talinga balai na mona ke kana ba lesbienne ko chance nini ngala kangila ye mobali nini alakisanga ngala na kalika moza yina tonton ngala pexika kake afunda tonton te tonton ninga zana to sito koma famille to zelo ko moko afunda ite bana ngo pro banga o amona ki makama mabe eza bana nanga siko iya zo telemela ngo makasi bongo ndenge nini bandeko makambo oyo nazomona ngo clarté donc apparemment makambo viol on dirait ça makambo solo parce que boyoki Thérèse alobi ke bana ngo oyo bamonaki makambo mabe eza bana na nga moko bafunda tonton te tonton moto aviolaki mwana certainement po alobi bana ngo bana ya ye moko mais c'est compliqué. Comment ça on viole ta fille et puis ça ne te dit rien ou bien ezalaki bagene na yo yo nde moto otindeli tonton soki eza bongo mpona babiti nini na baraison nini na bacause nini franchement c'est bizarre hein? C'est vraiment compliqué hein? Po boyoki ndenge Thérèse alobi ke bafunda tonton te parce que bakoma famille mwana bana ngo mpe oyo basali makambo mabe toki bamoni mabe eza bana na ye moko nayebi te à moins ke nga nde peut-être naza na problème ya compréhension parce que toyokaki mpe tomonaki la fille oyo ayaki koya koloba ke non Thérèse aza na misala mabe Thérèse aza ndoki maltraitaka ye Thérèse aza na kindoki na ye Thérèse akangelaki bachance baviole mwana ya Thérèse abengi Thérèse aye koréagir te sikoyo la fille aza liboma makambo wana afonde makambo wana acréé wana ya motuna mwana Thérèse akoréagir les amis mama na yo ata aza ndoki kobima ngo libanda tobeta lisolo mama no ata soki aza ndenge nini si réellement oza na bolingo ya mama no jamai oya libanda obeta lisolo mama na yo ke mama nanga asalaka kindumba to asalaka boye azongisa boye asalaka boye la fille de Thérèse est venue réagir par rapport ya cousine na bango wana et ce qui veut dire ntango nalobi likambo ke mama no ata aza mabe koloba te ce qui veut dire mwana ya ndeko ya Thérèse oyo mpa ya kopanza Thérèse soki Thérèse azali mama oyo abotalinga asape eloko wana te nayebi te so na se faire comprendre la famille est sacrée réputation basombaka yango te nga na koloba kaka na ndeko na biso Thérèse abongola motema mpenza na ndenge asolo oza malamu ouais parce que biloko mwana mwasi oyo koloba toloba nini afonda yango acréé yango sikoyo soki eza ke acréé to afonde asali yango pourquoi ka motema mabe envers tante na yo na ntina nini en fait c'est compliqué là-dessus mais si réellement Thérèse est innocente nzambe a justifié ya et puis asale ngolo asunga ye mais l'histoire est floue l'histoire est louche quand nde bino mo boyo koyoka voice ya Thérèse ne alobi et puis tokotiela bino réaction ya mwana na ye propre parce que même moi mama na ngai ndeko na nga moko to cousine moko boye aya kosalir mama na ngai na média na niveau ya net ya toile en tout cas na kosepela nango te eloko ndeko na biso mwasi wana asali eza mpe ya koluwe te ya koencourage te parce que si Thérèse était sa maman propre alinga asa eloko wana te ouais kobokola mwana moto ezala mpasi kobokola mwana moto ezala facile te les deux côtés attitude ya mwana na envers yo le même ton attitude envers l'enfant mais nga na kosinga na bamama mobokoli nyonso c'est vrai ezalaka facile te eza mpe baka rare moto abokola mwana ya moto mosusu neti mwana ne moko ezala nango tro te
ezalaka nango trop te yango balobaka mama azalaka moko mais nakoloba na bana basi oyo to basi oyo babokolaka bana bato bofungola mitema mpe bozalaka bien na bana wana ata so mwana wana kozala mwana mabe nzambe nde ajustifie yo ke yo osala mwana na mabe toyebi te eloko nini epuse ndeko mwasi oyo me na badire na ye alobi ke Thérèse atretaka ye malamu te Thérèse anyokola ye alobi makambo ebele tokomeka kozongisa voice yango mpona bandeko ta mosusu balandaki yango te tokotia yango na suka totie baimage te mais la fille baimage ezali bavideo alobi aleki yango alobi yango na video bavideo eza na TikTok eti azoloba azolela akoseli Thérèse makambo ka boye dans les vides ka boye d'emblée et bon le seul juste Dieu hein a jugé mais ngai ka nde na otoloba je vais conseiller à Thérèse en tout cas bon na motema na ndenge solo ozala malamu tokoyoka réaction ya mwana ya Thérèse hein? Et puis après na suka bon tokotiela bino voice ya ndeko mwasi wana merci ana mikolo boy acha na teva lobake ozaka mutema mabe na nga po anini Thérèse ngai moto komisa mwa musala na yo na bokolola ko bana na yo ndeza boyi rendez-vous na internet mais place yango na nini voilà to balukila maman on dirait Marcos voilà na Lisa bayande po ba détruire maman ya biso donc bazaki na kati ya ndako na biso baluki manigansi basala mabe lokwa nzamba épargne esimbi te nde bakomi baluka basalir yeti na TV ozomona papa so tobeta bando okongi na makambo nyonso tokoma ti lobi kuna est-ce que faut tala voilà mama ya biso azwaka na babone na ye lokwa bana mama ya biso bonne na biso so asombeli sabrine lamba asombeli bonne na biso combien plus forte que moi na yana ye alingi bongo te c'est que moi je déplore so ezaki ke tosonaki entre nous na bapalin olongwa kuna yokomaki mama ya biso te tout esalamaka mais okoya nango na tv tolobaki babiloko moi outi oleka na bainternet kaka na liwa masusi na biso paix à son âme ma souci c'était notre maman la maman biso totikala komona te bastiana misapi boye baoswana ezala makambo na bango kimasa na bango nde ezala problème pene ya grave ezaki te ezalaki kicamarade mo ebeba na kai mo ezonganaka ma souci ava kufa batikala ozalaka problème na mama te ma souci aobela baosola na mama aoyebisa mama ke te ana na biso anabiki na ngai ya kotala ngai ko aya kotala ngai ayaka tosola makambo moboye mosu ezalaki kolaka camarade na ye bazalaki na problème te likolo na mabele yoka biso bakosela mowoyi problème te mais na internet ya kobima awaki mama ya biso salaki boye mama ya biso salaki boye ndoki ya mwa mwasi wana uta mboka ya makoma bi ata mapeka solo wana aya na kisasa awa kutu ayebi ata koloba français o mokie na monoko te aye suni eloko wana na tv wana eza baza na posa basani. C'est ça le problème, il faut se poser peut-être des ans. Moi belanda na bongo. Moni batu bayina batu ka bongo mutu bakoyo ka bayoki masono bayoki so na mo bwe mabele. Eza ngo ya solo te. Lobi pe bayoki ngo babaka ka yoro za na raison. C'est que yo posa mabe. Mais na mambo pesa ni. Ou ebite papa o eza TV. Et surtout les ko na bata moi no mo kwa na ya famille anda kuna yo. Okanga ba chance na ngai ça dit beaucoup tant déjà biso tout le monde vidéo mais tu qu'est-ce qu'on va expliquer que fille ndumba za chanceuse. Ah bon moi si oyo apesa nzoto na retour de l'argent en ça fille de chance te olodi si oyo pierre nzoto na en retour de l'argent a fille de chance te voilà Lisa wa Lisa si oyo mobali azora sanga na ye en pour la moi si na inde fille de chance. Mais moi, si on a gagné, si on va aller pour la il faut que ça va autant. Fille a malchance. Donc, la carte, il faut que ça ait a fait des chances. On va faire des chances. Mais le big est sa charge à balai d'Inangaï. Elle était claire dans le banaya, le bien remis sur tout le monde à vidéo. Est-ce qu'on n'a pas cousi? Probité, ça bon, mais ils ont comme le beau tout le monde. Est-ce que quelque part, ils ont peut-être pour la bonne côté, en moins, ça dit qui a se révolté. Maman a pesé moi ba mikumba mususu ba charge mususu et puis bakuka baku c'est qui kobeta le sola bakuka c'est quoi ah je tala nazo mona aussi madame ouais et alors moi
biso bato basala batele réalité nde bakardashe basala biso bato nga to bando osala ngo siko nde lelo na nga nabimisela bino video ya ndako na biso nde tovivaka ayano je pense que obanda oyaka na biso oyaka mpa na biso baartiste ebele bayaka mpa na biso tonti na biso miss lelo ebanda koya mpa na biso ayaka mpa na biso tosala émission mpa na bango donc nayebi te moto akoloba ke mama na biso akopeswa charge napesa mo et surtout likolo yango toyebi ke ye pasala théâtre no ajoue na bapièce ya théâtre ebele. Maman, d'abord, c'est une femme battante. Voilà. C'est d'abord une femme forte. Papa, il soit une année et demie. Grand frère, on a 4 ans et demi. Maintenant, nous sommes de personnes aujourd'hui. Voilà. La télé, la TV. J'ai aussi quelque chose dans la tête. On attend à l'école, peu à bien. Voilà. Je finis mes études. Et mon grand frère le même. Voilà. Donc, en banana, on a une charge na biso. Papa biso na azaki na boss. Atiki na biso na ba parcelle. Voilà. Papa biso. Donc na bondenge wana na likona biso mama biso, likona ngo mama biso alukazala mwasi ka makasi aluka pokola bana. Ye. Bonzo change bo piende. Boye na ndaza wana mama biso ti azwaye, aokela kai mawa. Oui. Pona. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais si c'est important à Koloba. TV za radio, c'est bouton. TV za radio. Moi, je suis na TV, ça point. Il y a pesé un rendez-vous sur Internet. Parce que pour l'accès qui na TikTok, tinga na world. Nga na pina world. Nga na TikTok, tinga na mamu na TV. Nga nesko na pesé rendez-vous sur Internet au kimanga. Tala Lizan Tumba Magi Tumba Bakalupa comme on est Lizate comme on est Magi Tumba Bakalupa Otam Bushima Yana Kisasa na Dejona Mayanzina Makulu Pembe Gata Mabima Kasi Osuba na Naku Kiso Kanso Basinga Fumo na Makula na Makulo Bomoni sikonde famille panzanaka boye ekomi rankine ya libela bano bakobota mpe bakoyokana te compliqué la fille ya mal agi aussi akokai jamais kokende nango bongo yaka pofinga loko bi opesa biso ba compte rendre na biso mutu na mutu oyo kufa kufi o pa mona kiaza na bomo ya zali na ba voice non sana jeune fille o mi benga fille de chance tina 30 ans wana copain te tina 30 ans ata mutu mo balo bata na za posa na bima na ndaku na bino ate yo chance ni bo kanga ya yo parce que yo mo za chance te ngamo mo na bima na kata libu na yi ba proposer nga ba mabala nga l'âge de 17 ans déjà ba lo bana mama biso ba balanga na 17 ans déjà bo mo na yem supu za ki pe ya ngate yo ada so ifwa kisita tina 30 ans okay wapi okay lino ndeni mawa mingi mawa confident ta famille mobi makamad no ndenga banga munona nga banga nga makasi parce que masa na famille na biso ya ndenga lesbienne aucun chose vina sima ba lesbienne il paraît bangi batina nga na poto bangi manga na poto bino mokumu vande nga ba réunion na baba baso memno masanga bo salira bo benga mobali na mobali o wapi yoluba ya moi si to ya mobali entre parenthèses on est la PC rendez-vous na mama na biso buvandi to bebian to penye mobali na lesbienne wa poto to funda e jeune fille sois forte sima pena mandoki po guerre ebi tomona ebino wana tosepeli tolobi geste kitoko boye mama azosala na bana na ye ezaki universitaire ya lizati si je me trompe pas na 2022 mama biso nakoki so voice mama ya biso kasiko ayesinga sabrina otika ye mais totiki trop irano c'est ça totiki trop
totiki trop mpo babanda osali ye kaka donc nga nakolinga te mama oyo bapasola libumu nga botama na césarienne Ah bon? mama bapasola libumu na ye mpo nga nabima naza lelo sabuna karda Voilà. bato baotalanga mpe na bikran mama wana sikoyo fille moko boye ya famille na biso aya komankele nga mama nga nakoleka te nafinga ma sylvie mama bango Oh, maman bongo aza na vie. mama bango aza envie Ah bon? nakoleka na tv te na banjo finga ma sylvie to nakoke quelque part na finga ma sylvie Mais ezalaka te ofamille ya ndenge nini C'est qui est parce que c'est ma tante Voilà. aza mama kutu na nga duku yo kolinga ndenge nini oleka na tv oleki mpe na tv mpo oyebi ke mama wana aza moto ya tv donc tu as envie de la salir C'est ça. Yango penza ekamusi biso nyonso. donc c'est que l'objectif c'est quoi qu'est-ce qui est ta motivation Est-ce que quelque part à cause de la... tokende nango kutu bongo te pe tokende nango ke ye moko anco Ah bon? donc aluka bandenge moko boye aluka asala bamama moko boye nsima liza mpo ya biso moto abengana ya te akenda ye moko Par rapport à HCP. d'accord naka mpa ya biso noke 26 ans naza mpa ya biso moni pour les étrangers c'est un peu normal mais pour nous le bantou c'est pas un peu normal qu'une fille puisse louer elle-même tu vois ça part pas un peu bien Voilà. Omona elle a fui notre maison feu moto mtekimisi enda kuna biso Ah. oui Ces derniers étaient pas pour eux. osali ya mwasi losambo biso chaque 0 heure tosambelaka ndako na biso mama biso asambelaka déjà na la montagne wana topelisaka moto oyo nyonso alukela biso problème pa pasteur Mais Sabrina, c'est comme si bolo bela mingi. ti marcos wana bato nyonso nde baza na maokanisa kokoka ke ifo tosapprendre ka analyse te nga asali mpena analyse eza lisa na marcos nde baza akosa basala mama biso mabe parce que marcos wana déjà akenda nango déjà mabe na mama ya biso mama nalimbisa Ok, là déjà dans le mabe na maman. mais bakala trop te kaka na ba 2000 et quelque marcos asala ku aleka na bainternet asali o mama ya biso aloba mambo ba n'importe quoi excuse aloba bozoba basangana na mwasi na ye moko mpe ya ndoki kaka lokwa bango baluka basala mabe Mwasi tout mwasi ya. mwasi normal akenda so kopredote boye o mama so ya mwana ye sobe ya so sobe ya lokuta nde baluka basala bongo mama ya motema ne ya malamu alimbisa marcos mpe na likambo ndeke boye mama ya biso bon je peux pas l'appeler naïf mais ya mosu eza motema malamu nde yaosolisaka ya marcos Ah bon, baza toujours en bonne relation, baza et puis baza na lien familialité. marcos avant Poto lo bakay. On a lien familialité ote ya ko benga yebo ezaka ka. eza mokongo bandundu nayeba pena bien te so mokongo so moto bandundu bilo mwa bongo nga alingi so moto asali yo mama biso na tv te nalingi so te kombo mama biso ebima lokwa abokolaka balesbienne na bapede na ndako te asalaki bolamu esili oyo asalaki ezalaka bolamu apa bolamu yesu elo mosu te mona moto ana vi na ye ata biso bato aboti na libumu na ye to wana bavi na biso donc tokozwa bavi na biso te topakola ngo lokwa peinture parce que tobokomi na maboko na ye te donc liza aza lesbienne vi na ye moto bapekisa babeta batoto krista biso babeta basala nyonso mpo mwana bonga ezaki ye moko kindokine vi na ye makambo na ye etinda aza lesbienne batika ye bandeko les amis kaka nde bouti koyoka awa nakotiela bino morceau ya ndeko mwasi wana comment est-ce qu'atraitaki Teresa de sorcière je dirais ceci avant de balancer juste quelques minutes ou quelques secondes quand de balobara les linges sales c'est là en famille la famille est sacrée partout ma belle zangagate. Mais évitez les réseaux sociaux. Vous gagnez quoi? Yakoyaka ko exposaka vos vies, vos familles sur le net. Ndeko mwasi, ata soki babiloko alobi eza ya solo, elle subit ou encore elle subissait des choses. Bamamba malamu te chez Teresa, mais est-ce que bisika ya malamu yakoya koloba ngo eza na réseaux sociaux? Pourquoi pas te ko solana tante na ye? En plus, maman naza en vie, aza grande sœur ya Teresa.
Point nini ta benga mama ne ta mamunde kono osala ngai awa. Balinga peut-être bazwa compromis ou encore baluka solution par rapport à ndenge Thérèse azako traité malamu te. Donc ça prouve quelque part que mabe ezali. Mais donc azana bolingo mama leki yango peut-être c'est dit à maman leki yango asala kae. Donc tous les côtés sont condamnés. De la part à maman leki, si cela est vrai, pourquoi traiter ta nièce boye? Eza vraiment eza passé. Et c'est compliqué au fait. Franchement, bande aux réputations, sont bangote. Na uta ko sa vidéo moi pasteur Charles Awa na le belé ma réputation. Comment est-ce que batu ya ba YouTuber baloba makambo ndire ba ebi mutu wana balala rambetu moko et pasteur Charles avant il croyait que bambo bat baloba ezra solo mais tango ayoko yoka que c'est de sa vie qu'on parlait. Azonga Gigao bakino balobaka. Il n'en revenait pas, et donc ce qui veut dire tout ayoka la mato ezali bakake. Donc ni tenant ni aboutissant azo comprendre te. Et réputation à mutu mais sangotango ekei bat bayoki. Bayoki ba ya kondima bakozala toujours ba peut-être bazoko zo mosel na nzambe bon bako douter mais réputation bandeko basomba te soki esi bimi ndenge moko alobi wana boyoki ke esi elobami bato ya internet bazwi bajuge balobi ke kindoki ebimi baconfirme balobi makambo bakoloba. Donc c'est compliqué. Et moi je dirais bandeko na ngai bino bozoka ngai wana mwana yo bokola yo moko soko liaka bandika soko liaka bazelo na mabangana na bazerbe ou encore bamatiti lia matiti na mwana yo ndeka yo okufaka te ye pa okufa te ok bokola mwana no yo moko. De même bato pe bazwaka bana bato pe na kobunyokola bango. Moi je vous conseillerais malamu kutozwa mwana obokola mwana bato te kozwa mwana bato onyokola ye, c'est pas bon. Babiloko wana nde place ebotaka barando et puis lobi ekomambo ebele bota neti eloko oyo moto ndenge epeli boyoki réaction ya mwana ya Teresa. Vous croyez que bakoyokanaka bakobaza famille bakobotaka bana ona bana oyo yango moni ba conflit mususu familial bozomona lelo ebanda boye o aboti bana na baboti mama na omoni mwana mwasi wana ande kuna biso me azama tala bana pe bazwi bagarde omoni kuna au fait babiloko il faut ko éviter bande ona ngai. Il faut qu'on évite, c'est pas bon. Eza pasi, eza mawa. Et c'est ça, moi conseil mouké na ropé ça. Les amis, vivez en paix. Vivez en paix. Vivez en paix. C'est très important. Place bat bavani mabe zanga raté, mais il y a toujours une façon. Ya roluka ko yeba ko solo la. Toro bongi, ça si y a un problème. Parce que ça là, ça n'arrange pas. Ce qu'on y a dans les gars qui na TikTok. Ba ide nezaki nini kapo na ya kobimisa kindo ya Teresa image ya Teresa ya mabe et consort de quelque part ezo la kisape ke ye pas malamu te bango nyoso ba malamu te. Bref les amis to comme na biso na suka na mega rotiela bino mo morceau oyo ye mwana mwasi yango et oyo alobaki ke basali soki nini et puis après quant à moi na moni mino mbala sima to tia Mama bana na yo, oya boko na yo bana. Mama bana na yo. Nana, pourquoi? Pourquoi ni monter mama be ni dans moi na yo na sala oni nana na ngai. Na be ba yo lipasa na nga motema na ngai no sala na boko la ba na bolingo no so motema na ngai nana. Obota mo no ndo pesa maliza mo no ye. Na sala oni ba be ni ngali sala sala yo na no. Na yo ko tila ba no tila ba motema bo lu ka ngai so ni bo ba ngai Teresa. Na sala oni na mo la ya na yo zo kala boko lo ba de mo likala za bo musala na yo. Siko musala mo yo chaka ya vi wala. Na be kaka ngala ki ko luka frère église na yo oya bobi mo na kata ndapula nga. Ngabo ko mo na be ko mama yanka. Bano aba ku bo da pembenya oboya ko ya. Nana yo ko mo retourner situation contre nga.
Kengana za bekira ba lesbienne ba pede. Dana buta bo chachawa. Oya lungola. Olukana bayana ngatu. Oya. Ya Lubumbashi. Ya Kasumbalesa. Ya présidence. Bango tout ba oya o expliquer bango pourquoi otulisi le kina bango. Parce qu'un jour on a eu au Kamaka ko rosindo ki ngala ke pandoki na ngala mo. Ina bindoke na umeli pe awa. Longola ngala mboko po toyoka le pe boite. Donc abi ya umeli pe toyoka le pe boite longola o pe kende na opungwa ya ozonga to kende to mesana. Siko yo ko ozala ka okanga kaka lesbienne. Jembo oyo lata munoko na wana. Bayana ngapi bakoya ba mama na ngalo so baoya comme ça oye bisa bango pourquoi otulisi mwana bango obenga kaeka kana kombo wana ana yako boko elo bana na ndaku na yo peut-être banola tanga pe malédiction na butu na yebi na ngati pour bana na makulala folo bakana bango ko expliquer bango ki lesbienne oyo benga nga soki za ya ndoki soki za ya moye. Les amis, c'est triste et regrettable, hein? Oh là là. Et Teresa, normalement, nazui voici nazui yango te fa pendant na zo mususu nga na monaki wana mais bon. Et kufelité et certainement ils en a bateau ba monaki pe ba yoka vidéo wana. Bana ba ya Teresa ba violer bango. Mwana mwasi wana abengi Teresa pona website nota likame koya. Teresa bona ekoya. Et na introduction ya émission oboyoka ki komate skazo lobake basi ba mesana na mwana mobali wana songolo ba commence ki neti bandeko moi ko kangisi ezate certainement c'est lui la bien de mutu oyo viola ki bana bazolo bela je crois bien et ba ko kangisi te ba komana neti famille donc si on comprend bien c'est que ça ba chez Teresa mutu asala ke ba violer bana to atinda ki ba violer bana pona ba cause nini pona ba réseau to pe ba bit c'est compliqué na ba masolo ba kisi o to koyoka ya ba kindoki ya bato ba théâtre c'est vraiment compliqué avec tout ça nazo ba même pas sona loba nini ezaka pasi pe mawa kande na auto loba na bino bandeko par rapport à la famille faut ça très attention hein koyeba comment revivre pardon mutu patient et susinga mutu pardon à plus abonnez-vous merci au revoir ciao.